Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Yamboka, prophète King MB Élysée, l'homme surnaturel qui a la pensée de Christ et détenteur des clés des panoramas prophétiques. Lelo na ye, bien sûr, obayebi te naza éprouvé. Je perdis mon frère aîné. Mais oezoleka nakokai kovanda te, naza na matanga nakokai kovanda te. Bomonaki bino nyonso na betanda moke, Bourron Pela, grand frère ya Gisèle Mpela, oya botela Félix Tshilombo bana kitoko. Bourron Pela leki epa ya bosolo na politique, un journaliste corrompu. Denise Nyakero, la rwandaise, tout y a pesa yembong à la chaîne ya télévision. Denise Nyakero a pesi maloba na mituna ya kotuna Bourron, et Bourron Pela a trahi sa sœur, sa jeune sœur. Na famille Mpela Bourron a meli libele a tikeli mama, libele ya mama na ye netelo baka na lingala a tikeli Gisèle Mpela pona ba miette ateki ndekone ya mwasi akosi onyosu boyoka kiwana. Mais lelo ngai en tant que criminologue mosali na nzambe nazalaki na demia naza flic na yeko yebisa bino vérité. Gisèle Mpela nyonso balobaki na kulutu na ye c'est du mensonge. Mituna nyonso wana c'est Denise Nyakero, la rwandaise, celle qui dirige notre pays. Tshilombo ne dirige rien en RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Louis Blaise Londolé, un dimanche, na mois d'octobre, aye kozwa Petioyo Bourron Pela, amemie na cité ya Oya. Basolo lina ye, Denise Nyakero, la rwandaise, oyo bolinko lobate, asa rwandaise touti, elle n'est pas mouchi. Basolo lina kolobango lelote, makambo nyonso na yebi naza flic. Mwasi na yo Lili Kupa, monoko toboka beti lisolo ekomi epa ya flic. Yo, Louis Blaise Londolé, aventurier. Mwasi na yo Lili Kupa, une femme de mauvaise vie na mboka na bela. Abeti lisolo na zui yango. Bosolo lina Denise Nyakero, petit Bourron Pela. Nayaki pona nyata yo, malgré na zana matanga. Mais nazo mona Alain Pela yana yo. C'est pourquoi na yeko peso toli. Ce qui Alain Pela te na yo peso toli te. Pour c'est un petit que je porte dans mon cœur. Quoique na solo la gana ete, mais na linga Alain Pela mingi. Banda lela na émission ke ba bengani yana ye, leki na ya na lokola muyibi, ye kolomboka. Qu'est-ce qui s'est passé peuple congolais? Denise Nyakero, la rwandaise, le 21 septembre 2021 à Bengana, Gisèle Mpela na bana bazonga Bruxelles. Banda le 21 septembre tilelo Tshilombo kipakabana te a pesa kabana même $1 te, même €1 te. Mais bon monaki hypocrisie aventure Tshilombo avec Denise Nyakero, la rwandaise, na petit wana libanais, papa na yaka maboko pamba, il lui aussi n'a rien, bozo kumisaka batu pona kokumisa, bazo piye mboka na biso, mwana ou balokota ki na kikwiti, balobi, wana eza bolingo te. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bazu mwana wana djembela, basombi jipe, bazongsi ba wana kikwiti. Mais Tshilombo, toza baluba, naza mujila kasanga mochimbaou. Biso baluba tobo kakabana te. Depuis le 21 septembre 2021, le 15 mois, 12, une année et 3 mois, au sundo la bana, au tindi a dit londolé, na mois d'octobre ya sanzoyo, akende ko sala, mabe, na kota na détail, na zolo baka likolo, po makambouza na kobimisa ba missile non conventionnel, na autant opportun. Aye na Bruxelles, po kutana na mwana batu, Gisèle Mpela boy, ozongi, Denise ake Londres, aye asali, un mois na Bruxelles, pour asal la mabe, Gisèle Mpela, na bana ya Tshilombo.
Peuple congolais. Denise a 3 enfants. Christina Niakero, Sabrina Niakero, Serena Niakero, Motoko Sabinote, Babota na Félixité. Parmi ses enfants, Sabrina Zamwana, il y a Freddy Masombo, un garçon qui a grandi à Limete. Mwana Mosuso Babengaka Christina Niakero, Mwana Nia Liboso, Abota na beau-frère na ye, ministre ya justice, Obomo Nakawana. Gilbert Rugemba, Kabanda. Abota na Denise Niakero. Eloko mwasine andaku, l'aîné de la famille Niakero, Christine Niakero, akufa na 2017, Likola Denise Niakero. Pour abotana mobali na ye. Nakangi parenthèse. Denise asali nyonso na Bruxelles pour sala mabe na Gisèle Mpela. Yo complice, lui Blaise Londolé. Moi sinon munoko papa et comme paranga. Pe yo Lili Kupa opesa Denise Niakero kombo. Toilette publique pour na kindumba Denise Niakero. Ba nso ba Denise chilombo sala choix mabe. Obala ndumba. Obala penza ndumba libulu manzengele. Lipwa. Et moi, Lili Kupa pesa Denise Niakero pour na kindumba. Asala na Bruxelles même tina kisasa aso kono continue ko bimana mibali. Akenda kolia maboke et pas Lili Kupa. De chilombo bien on te alati li papa ke pas Lili Kupa li maboke. Mibali pe na ndakwa Lili Kupa ba bimina e Denise. Lili Kupa beti li solo. Est-ce que Lili Kupa a respecté Denise Niakero? Louise Blaise Londolé a respecté Denise Niakero. Po bimera mibali musu na ndakwa na bango. Alors, boye pour bosala mabe na Gisèle Mpela. Obengana ye na mboka wana. Esimbi na ngote nzamba zo batela Gisèle Mpela. Oye na Kinshasa obengi Petit Bourron Mpela. Petit, pour la $10,000 Denise apesio. Oleki na mpeti oyo andekaka na oyo aventurier oyo. Bosolo na politique chez na sana ngo Denise Niakero mutapesa yembongo. Obandi lokuta po na ser na yo. Allez, mbandaka hotelemi oyibisi bata mbandaka na zoya boy na boy. Pe na mbandaka Chilombo ke ya liba kotonga université. Un sacré menteur. Chilombo. Denise Niakero akolia yo. Alors je suis désolé. Na yeko yibisa bana Congo. Denise Niakero azoluka kaka boma Gisèle Mpela. Aboma bana ya Gisèle Mpela. Abota na yeba na mibale na Chilombo. Mais bana wana misatu bazalaka bana na ete. Ce ne sont pas les enfants de Chilombo. Chilombo mwana na liboso Fanny Tshisekedi. Mama ya Fanny azalaki na libala ya Fanny. Ba Kongolo bayebi. Jili Yoka membre ya INC. Fanny azamona ya Denise Niakero te. Mwana mibale ya Chilombo. Anthony Tshisekedi. Mama na ye Clémence azamungwandi. Moi je parle avec précision. Azamungwandi. Je suis désolé. Maman Naza Mungwandi. Clémence Agata. Leki ya musicien Rossignol. Pe ya Lando. Lando balonsa na présidence Natanga Mobutu. Chilombo a 4 enfants. Mais un président azo kosa azana 5 enfants. Oh. Bana wana misatu Christina Niakero, Sabrina Niakero, Serena Niakero. Baza bana na yote. Okuta Denise na bana. Mais oboti na mwasi Gisèle Mpela, tu ne veux pas prendre soin de tes enfants. Mais beaucoup de gens ya diembela. Ça, c'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Je suis désolé. Penazo profiter. Au monio, tu es maudit, Chilombo. Tant que vous soyez bana na yote, makila na yote, ou abandonné bana na yo. Comme je vois certains Congolais à Baluba, asundola mobile mwasi, asundolo na bana. Monsieur peut baza na problème na mwasi, asundoli mwasi, asundoli na bana. Boko tika la komona bomengote, botanga Bible malamu. Naza musali na nzambe, surnaturel, l'homme qui a la pensée de Christ, détenteur des clés, ya panorama prophétique, boko mona bolamute. Alors, petit nanga Bourron Mpela, na lingaki na modirio, mais na boyi à cause de la famille na bino. Na linga petit nanga mingi Bourron Mpela. Na linga petit nanga mingi ya na yo Alain Mpela. Ya ona boko modirio. Mais na inatangi loka bato yo Denise Niakero boma. Yo pe akotisi na mulongo wana.
Denis Nyakero aboma Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile. Petit frère ya Etienne Tshisekedi. Denis Nyakero aboma papa ya Roseline Mbombo le professeur. Na okota ngona ba détail. Denis Nyakero aboma Chika, jeune sœur ya papa Etienne Tshisekedi abanova na Monga Fula. Denis Nyakero aboma Gilbert Mundela oya kufa na Nairobi le 28 décembre 2019. Denis Nyakero tika na yebisa yo aboma cousin ya Chilombo. On va na Londres, corps raisonne na Londres. Denis Nyakero aboma maître Mukendi Jean-Joseph les bâtonniers le 24 mars 2020. Denis Nyakero aboma maître Mukendi Bafouana Emery oya utaka Canada, cousin ya Jacques Ilunga. Denis Nyakero aboma Jacques Ilunga. Denis Nyakero aboma Johnny Tumba, chef ya protocole ya maison civile, mort avec sa femme et 8 enfants. Bakufi Denis Nyakero aboma Chimbombo Mukuna. Denis Nyakero aboma Kitenge Yesu. Denis Nyakero aboma Baba Kyungu. Denis Nyakero ancien président ya cour constitutionnelle Luamba akena Belgique. Denis Nyakero atelier aboma na Kyungu. Denis Nyakero. Petit frère, au côté de la terre Mabé. Au côté de la terre Mabé, je suis désolé. Au côté de la terre Mabé, je suis désolé. Au côté de la terrain Yamabé, la liste est longue. Tout tangango. Denis Nyakero. Autiko bomaka bongo. Kasongo Mwemba yamba. Denis Nyakero abomie. Juge loi Nyangi ya procès à Chilombo. Denis Nyakero mutabomaye. Denis Nyakero abomi Ange Matondo oazalaki témoin na procès ya ndeko aza na Belgique, plutôt aza na France, François Béa. Denis Nyakero abomi général Delphin Kayimbi. Ba détail na repesa la prochaine émission. Denis Nyakero abomi auditeur général ya FARDC. Parce que c'est elle qui dirige la RDC. Chilombo a une étiquette. Président Yamboka, c'est Denis Nyakero. Azoko Sayo. Denis Nyakero abomi huissier ya Lubumbashi. Denis Nyakero abomi prophète Jérémie na Lubumbashi. Denis Nyakero. Le 27 crime ya Denis Nyakero. Bourrompela. Denis Nyakero bongsa vie na ode. Vie a moto muta bongsa ngwe zanzambe. Ozolanda Denis Nyakero, tu n'auras rien. Et Chilombo, peuple a voté au ndengenini. Le kuta lokola mandona. Le kuta lokola nganga. Alors Chilombo, mon jeune frère, je suis désolé. Désolé. Très désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis navré. Bazo tout na yo combien d'enfants Ozana Bango. Dans le kuta Chilombo. Parcours académique et dans le parti. Oui, moi j'ai fait marketing et communication à Bruxelles, à l'Institut de carrière commerciale. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, donc... Non. Chilombo, tu n'es pas père de 5 enfants. Moi, non, liboso ezali Fanny Tshisekedi, maman ne Julie Yoka, Azamongo, Azamona Denise T. Moi, non, liboso Anthony Tshisekedi, maman ne c'est Clémence. Agata, Azali Ngwandi. Leka Rossignol satika biso na lando mwana no amisatu na ya mine bana ya Gisèle Mpela okipaka bana te okezo mwana ya Diembela poko sabatu un président sacré menteur tokondi bayango te même nano otanga na ICCT Institut de carrière commerciale otanga kuna te même nani akamwe ambongo akamwe yo. Comme on réussit au Congo. Wana Chilombo. On ment pour couvrir ses propres inerties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. Okomi kokosa pona ko couvrir incompétence na Chilombo. Okomi kokosa pona ko la oyebi le côté. Chilombo, je suis désolé petit frère. Tika babilo kozo sala. Okenda na ntsele kuna na kinkole. Boyo kabino moko.
boyoka tu Chilombo député te ministre te nani te ye moko numéro 1 ya mboka aya awa lobi bana kinkole omoni wana simbi oyo eza fungola ya komini ya nsele ndenge nakeba mpe une semaine nzela oyo ekozonga ndenge ezalaka inane yango oyo inane moto oyebi te soki fungola ebunga na bavoyage ya chef de l'état toyebi lokuta ya Chilombo tika lokuta outi na mbandaka loko makama ebisi na mbandaka tokosala pe na université awa na mbandaka soki nzambe asungi bokomona ntango nga na kozonga awa bokomona deja ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne bokoyokela kutu bana poto lisusu likunya te ba université bomona na poto wana ekotongama wana mbandaka nazali kopesa bino parole na ngai Chilombo président un sacré menteur ezalaka te o na mbandaka ya même pas 3 jours toujours Chilombo mais moi je sais Chilombo pièce contre pièce Chilombo naboke na musika naboko na muzindo Chilombo en tout cas 2023 boko voter un irresponsable à modèle oyo na tuni bino na 2023 boko voter irresponsable ya modèle oyo botala Chilombo il vantait Moïse Katumbi il vantait Moïse Katumbi lela bando bulisa mutu asala ebolamo. C'est vraiment l'épouvantail quand Kabila, rien qu'à l'évocation du nom de Moïse, il n'en dort plus. Il passe des nuits blanches. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Moi, je ne suis pas kabiliste pour commencer à faire des nuits blanches comme lui. Moi, je suis l'ami de Moïse. Je le revendique. Je suis fier d'être son ami. C'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo. Et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Donc, moi, ça ne me gênera pas, je ne me cache pas de ça. Je n'en ai pas honte, en tout cas. Oui, merci bien. Archive, hein? Nazana ba arme non conventionnelle contre yo. Tu es un aventurier. Tu vantais Moïse Katumbi. Tu es redevable à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, asala yo bolamu. Asala papa Etienne Tshisekedi bolamu. Asala famille Nabino bolamu. Asala IDPS bolamu. C'est pourquoi papa Etienne Tshisekedi a béni Moïse Katumbi. Tchabwe. Nzoto papa il vandi 2 ans en Belgique. Yogi Nambonga kufutango. C'est Moïse Katumbi Tchabwe. Votre congrès, c'est Moïse Katumbi Tchabwe. Genval, c'est Moïse Katumbi Tchabwe. IDPS, c'est Koufaki. Opposition, Koufaki. Montaïko sait que c'est opposition, c'est Moïse Katumbi Tchabwe. Maintenant, regarde comment tu te comportes avec Moïse Katumbi Tchabwe. Oyo, ezali ba arme non conventionnelle, mais gobima. Tu vantais Moïse Katumbi Tchabwe. Olobi Joseph Kabila bana kola la te, yopo la la te. Et là, Chilombo. Biloko eza. Absolument. Biloko eza. Nécessaire. Il y a d'ailleurs mon tabandaki nano le loaza ko ça ba problème oyo vieux Katebe. Il y a mon tabandaki nano approche wana comme il y a zaina ba entrée pas président na biso. Ba bandi basoli na niveau na bango. Aye siko azui autorisation pas président. To bandi siko ko so na ho. Moïse Katumbi asala yo. Eza mawa. C'est pas le genre. Moïse est très respectueux des gens. Moïse, nazo ebisa yo nga na sane débat nazo lo baneme yo comment tozo solana yo obenga ka Kabila président. Pour na biso za président biso mto gagner l'élection. Alors non non. Moi je l'appellerai toujours comme ça. Asa président, je l'ai servi en tant que président. C'est un homme honnête pour nanga. Enfin, on a yebié, c'est quelqu'un de respectueux en tout cas. Asa mto va bonne manière, Lelo balukeli Moïse Katumbi. Tout se paye ici-bas. Yango Gisèle Mpela. Zoa charge à bana ya Gisèle Mpela. Zoa charge à bana Gisèle Mpela. Chilombo, nyake wazoko sayo. Bientôt tu seras traduit en justice na Belgique. Zoa soin ya bana ya Gisèle Mpela. Nayebi makambo ndenge nini Denis Nyakero. Lili Kupa. Na infiltra kiye.
Louis Blaise Londolé na infiltra ki bango. Ndengo kendaki po sala otindaki Louis Blaise Londolé asala mabe na Gisèle Mpela na yebi yango po munoko toboka ya liliku pa camarade nesiko kena kolia maboke. Apesa yo kombo toilette publique pona kindumba. Ti lelo, tu couches avec Didier Boudimbo. Tu couches avec Hippotoums. Tu couches avec le petit Eli. Ozalipe lesbienne. Okomiko bimana chouchouna. Nana matanga na sukiao. À la prochaine. Merci.